3J JJJ Production presents African Nights New Year 2020. You are from Boston, New York, Portland, Rhode Island, Vermont, New Hampshire, Connecticut, and all the city around. Come to celebrate with the DJ Arsenal. With guest DJ Kunta. Money fall on you. Hey, Téléma, Dario Sakwana. Hey, Téléma, Royam Collé, La Force, Marie-Jeanne Mota. Ton cœur ne sera plus meurtri. Hi, this is your girl MJ, and I want to invite you to a party. It's going to be in Boston in January 25th, and come party with us. It's going to be a lot of fun. Enjoy and come around. And also, I'm going to be there, so you got to come around. We're going to have fun, party, drink, everything. Mais n'a pas fait ce qu'on a prostate donc nous attendons ça nous autres correctement. Il y a un moment dans le monde où nous sommes ba melaka kisi ba ou melaka misuku ba déclarer ba bitel biso to melaka to botama bon et ça ba fait ba botama bon mais la plupart sous 100%. Bonjour Botar Balanignon sauf il y a Congo Promo TV en tout cas vraiment et la Linarabino Makasi c'est aime les serments de nous mingi Naomi Bido Kaluna comme on dit à pasteur Moïse Ndié la réserve éternelle ba bonne année ba année à malam na bino nyonso to koti 2020 en tout cas merci na Nzambe o ya sali biso sungulu to kota 2020 parce que belé to zaki na bango batiki biso me biso to koti ezakaka na ngolu ya Nzambe en tout cas na pesi mbote bongo na ye moko mobose rafingi du Congo Promo nde makambo wana tena ndaku nanga abafala tout ya Congo Promo na mona sima caméra à Montréal babi Chris Umela so mona bilili boye eza vraiment yeli mtosa ngana zala mbote na ngana papa Midon Nestor papa bota na Midon Junior Midon Rodette Midon Narlan Kankou bijou pour mon maman apôtre na pesi mbote apôtre Pierre Balasefas Colivi dans les matables les monuments vivants depuis Londres na mon niveau et Mani Azambe de composer qui m'a mis et Roya Kaka depuis Londres en tout cas ma femme n'a pas tout bolinganga na qui vont moni Diba ya Francis Diba ya Babi porte-parole la team Watt à la pêche au mot de place aux arts Colivi la l'imbattable il y a une chaîne code mondial les PDG Laura Sokoko les pétroliers vous avez vraiment tellement ébélé sur la demande de temps à votre combo donc aussi ça que pour vous comment ébélé le long maman il comme la vie chez Ali que malade de prostate, il y a un docteur moko au boye bikaka. Il y a autre traitement. Va te belé beaucoup taradu tu vas te belé bomi tundisa makamala de bonga te faut la paix na mutema rondima pour le bigo ezala. So na rondima te docteur va te ko bomanzo to na ko peso ba kisi na yo na rondima te. So ko tie ko ndima na ba prière au mona lobo kwa nzambe. Lelo to beta masolo ya maladie ya prostate. Comment docteur azo traitement? Comment malade yango ebanda et ya kadenge ni comment ndenge ça rendez pour mutu akufe ça rendez pour se manifester na nzoto mutu to zawana vraiment pour na bino bon continuer ka ko abonner na site on a Congo Promo na zawana pour na bino nyonso ba fan na ngana zawana pour na bino ba question na bino ba commentaire na bino ko finga na bino pesa la nga bien en tout cas ko finga bino ba sanga vraiment mayele de Christ ni o balancer biso na nous image mo ya mukie
oyo ya guérison ya malade ya docteur ndenge azobikisa bato ndenge bato bazobika batiama oyo bazangi mabota bazobota bato ya prostate bazobika azalaki na bainfection makasi ekangaki mabota na boti bato oyo bakata bango batrompe bazobika tozobalancele biso no image wana mpona ya bainvité nanga merci beaucoup oyi semino keba Docteur Yajari nani? Moko kaka. E o segredo das folhas. Docteur Yajari kaka moko. Papa Afonso. O segredo das folhas. Bango. Bakuye njila moko. Ashiba kupanda njila shambo. Shekere ya Lukasa. Peye njete. Ishimba mipa ya Papa Afonso. E o segredo das folhas. Ah, Papa Afonso batiko fandinyo. Papa Afonso na joke video. Ozala kana maladi leo yaka ukubika. Tamu tuzo ubota kate. Kana mwana swala laka. Inge. Iskopa. Inge. Nyonso totangi Docteur Afonso azo traité yango et puis lobiko ya solo et puis témoignage ezomonana. Ya makulu kaliti moroli a quarto de banho cagava sangue há 3 meses, mas alguém me mostrou que tem que ir no Papa Afonso. Desde que conheci o Papa Afonso, ele está me dando uma medicação tradicional, umas ervas. Graças a essas ervas que eu agora estou bem curado. As pessoas não podem pensar que isso é fictício, não, é mesmo erva, tratamento tradicional, são ervas naturais. Rose Maria Pia fiz já quase meio ano. Me transferiram no Américo Bote. O Papa Afonso me fez o tratamento, me deu um medicamento tradicional que eu comecei a tomar quase há 3 dias. Tomei a primeira garrafa. Depois de tomar essa primeira garrafa, vi que o sistema ou a situação mudou diretamente. E esse postaste que eu estava sempre a me dar aquelas dores durante 3 dias, até hoje que eu estou dizer aqui, só fez o tratamento há 1 semana. E com 1 semana, eliminou o tratamento que eu fiz lá com a Rose Maria Pia Mercubati. Douleur non so papa santara ngam na vibra. Donc ya vibra kana son jango soki nkolo wana lingi te do masuba pele kana son de lekate comme donc makila donc douleur na douleur chaque jour. Ngana biren. Lokola na mona papa Afonso numéro na lingamingi na TV, ona so numéro wana na bengi. Na bengi petit comme papa Afonso sabi wana ezelo kote pona ngapo. Oyo nzamba takati na ngai to taki mwa temba bi bokene mela mulangi 3 jours avant vous benga nga bo ça résultat. Donc ya meli mulangi wana tomoni masuba laki makile ko masuba normal. Douleur bana continue muke to zongi so la bina biso telo esa boza sondi wana. Bokenda mela deuxième bolongo la sondi wana. To longo li sondi na minute o papa azan normal. Donc ata ko ba vike traitement style no ko na biso po azan déjà bien ata mutu ko bete za la raté. Donc ata douleur mo za la raté do azan ningi mutu sa za. Tratamento da medicina não estava dando certo, mas quando fomos fazer tratamento do Papa Afonso, graças a Deus, Deus acompanhou tudo deu certo no tratamento dele. Santé traditionnel, naturel, Docteur Afonso, 100% naturel. E o segredo das folhas. Merci beaucoup. Les gens sont vraiment branchés pour la publicité. C'était vraiment le numéro depuis Suisse, depuis Londres, pardon. Emmanuel Zidane Kosi, babi mutoto ça Naomi Bido vraiment zalata. Comme l'époque il y a Emmanuel Zidane Kosi, donc bonne capacité, producteur, boss, union, ce sont vraiment c'est ça, la Suisse voilà, bon contenter Emmanuel Zidane Kosi. Papa mon était maman là mon évité ce qui après Jésus les acquis tout ça qui avant Jésus peut-être avant Jésus il m'a brave qu'on a vu sur Isaac mais les autres quand à l'époque Emmanuel Zidane Kosi bon et ça donc ma passé pour yende Emmanuel Zidane Kosi de Makambu n'a déjà invité là donc bonjour bonjour bonne nuit
Bien. Na monde déjà santé qui vient à CP, il nous sala na monde déjà qui veut dire moi tout tout côté on les até et l'autre est pena ko beta CP na masona biso parce que mission na yo les autres cartonné les autres tala ma bien par rapport aux ana moto abato bato benga et ça la vraiment plaisir. Il y a émission en plus ma rampozo le déjà vraiment tout pour ba dorter ou so ba décater ba kosa ba to yo vraiment ce qui nous totalité ni kamona donc à vie et ça vraiment vie na ma et l'autre ko beta masolo ya postate. Tu dis postate, si papa a dit sur mon bout, c'est pour te dire qu'à faire un c'est de ce côté. Pour ce côté, il y a Jésus. Ah, il y a ce côté pour faire. Après ça, qui est adoration, biso batamangala topesaka yango yango moni nzambe asilika na Congo ndeni bokoki koadore mutu boye koleka nga nzambe ezaka Jésus Christ c'est kokuwendu wazabanga Yesu Christ ye mobutu ka simple oto yebake président de la République na kofi na maladi ya postal siko lelo tozobeta lisolo na mo vraiment bato ebele mpe baza na problème wana tolingi toyeba postate yango ebandaka ndenge nini mpo motu déjà postate ekota na nzoto nde toyemoka remarke koremarquant par rapport à quoi en plus ekomaka ndenge nini nakomisi na nzambe mpo ya sérieux na mosala na yo na bato mpe baolanda yo en tout cas bayika mpe koya kozala na confiance na yo okoki kolekisa n'importe médecin traditionnel naturel te oyo aza na baépreuve te aleka liboso ya bato ya minene oyo baotala biso bagrand homme monsieur bazotala biso baministre bagénéral babe minene en tout cas ezala mwa mpasi mpo bango balingaka ma réalité alors nakomisi su nzambe lisusu mpo oyo tobengaki seseseko akufaki na maladi oyo nzambe apesi ngai mayele ya kotraite yango donc baki ye aza seseseko te yesu nde seseseko mpo apesi nga sikokisi alors maladi yango ya prostate biso tu mibali nyonso baa na prostate mibali nyonso baza na prostate mibali nyonso baza na prostate prostate en fait eza nini toloka lingala mpo naninga te tokende na baterme médical po baterme médical motu mosusu ya mosusu toyebise bo aza ne médecin te omoi te koza koloba nango kaka na mopepe mais tokende na lingala toexplike bato prostate ezali appareil ou bien ezali eloko oyo esungaka mobali na kosuba mpe na koverse oyo ezali baspermatozoïde ou bien makili na ndenge alingala donc mobali ntango asubaka machine wana mutu ezalaka na kati ya appareil génital ou bien génitaux na ye yango nde mutu edirijaka esuba yango mpe mutu edirijaka kosuba te verse bimisa liquide spermatozoïde wana prostate ezaloka appareil eza appareil eza lokola te eza ma appareil lokola lisu mpe eza appareil oyo ezosala biso lipo tomona prostate mpe aza appareil mais ye azalaka na kati ya peni ou bien likata na tele moko alingala bien po moto acomprendre azalaka na kati entre mapumbu batesticule ye sikoyo aza na kati wana ye opération na ye ezalaka apesi mai masuba ozosalaka ozosangana yo na mwasi na yo akangi kota masuba apesi makili spermatozoïde ebimi donc ye mosala na ye yango wana akabolaka apesi mai ya masuba apesi mai ya mibali apesi mai ya masuba apesi mai ya mibali ezalaka kaka epai ya mibali epai ya basi te epai ya basi bango na ndenge na bango mosusu mais epai na biso mibali nde babengaka yango prostate donc mobali nyonso oyo azotala nga aza nango sikoyo po ekoma maladi elakisaki appareil wana ebebi sikoyo ezalaka na kobeba yango na bapourcentage na yango oke par exemple na hôpital balobi ke oza déjà na débit ya pourcentage 40 ingoloke oza déjà na débit ya pourcentage 40 ya prostate oza déjà na pourcentage ya prostate 60 donc oleki déjà katikati oza déjà na pourcentage ya prostate 80 ou 100 donc il y a appareil on est nini ebebi vraiment donc ekomi siko bimisa masuba na mai na makidi mbala moko na spermatozoïde mbala moko donc mutakomi ndenge azobimisaka masuba ndenge pa obimisa spermatozoïde wana sans rapport
Voilà, comme il bongo dans ce qui avant de boyer, il y a sous bongo, ma sous bimina c'est ma deuxième mois de ma pembe na mai. Ah bon? Donc ça maladie moi ça très dangereux à niveau, il y a pareil génital et en mobile. Donc il y a un des suppos tant et ça la bonde ba boyer au comme une maladie prostatique. Comprenez gars? Yango wana si ko batu mususu balobaka yaka tango soki muntu zo sala trop rapport sala aleti rapport mingi oliko sala rapport mingi nde maladi wana ekomaka eza pedi ya bongo to nini bon eza pas tellement kaka yango ke eyaka mpona kosala rapport mais eza mpe moko eloko oyo mpe esalaka maladi wana mpe ya mais eza pas tellement yango mpo eza bamisusu oyo basalaka bango rapport ebele mais aza na prostate te. Mais les gens qui ont un rapport ébélé, mais à quoi il y a maladie de la prostate. Mais ce qu'on a pratique, il y a rapport sexuel ou il y a ébélé. Pour nous, soit c'est un rapport sexuel ébélé, à ça un naturel, à ça un normal. Dans nous autres, on a qu'à venir ça. Donc, le coup la respiratoire pour lire, sexe n'est pas normal. Mais nous avons un rapport sexuel ébélé, mais à nous avons pousser na eloko azo me la comprimer alinga me la asala rapport sexuel par exemple ba bien que na asala rapport sexuel pour ba qui c'est différent ba qui c'est nous allons mutako me la mo lelo asala rapport sexuel pendant une semaine mais qui sont les agents d'autres pendant une semaine ba qui c'est nous allons pendant un mois ba qui c'est nous allons pendant 6 mois donc asala rapport très bien yo mo la mobile na ngata bien mais avec déjà tongana 6 mois pour asala un rapport à ma casse donc ils ont ba ben on se stimuler pour stimuler et ça dit eloko ils ont poussé mon tour pour faire un rapport ma carte par rapport il y a une autre naïté mais par rapport il y a qui si wana alors tant que nous avons pratiqué le wana et à peut tomber dans la maladie prostatique dans la maladie de prostate il y a un voilà parce que bon makanzo to de moi mutu mususu la poli soit dans la maladie wana au kokasuda msuko bimana moi siti ala suna makati et que d'accord lembisa ndoto mibali et le sexe ya mobali même des clé à mutu ndeto zala na maboko mitu vi na biso mobimezala na kati ya sexe alors une fois tant sexe ya mutu beba et sika o ezaka origine ya ba maladie nyonso bimaka wana na sexe alors mutu tanga za ko pratiquer ba stimulant à pratiquer avant ou après. Pour exemple, tu vas pratiquer après, à combien de 60 ans, 70 ans, il y a des gens qui sont normal, il y a des gens qui ont récupéré force dans les gens qui c'est bon. Mais les jeunes qui ont pratiqué des gens qui sont avant, le fait de pornographique, à ce moment-là, les gens ont bondé moins si bien. Donc, il y a des mamans qui ont utilisé un mot. Si on a force, il y a des jeunes ou des force, il y a qui si on a commis ma casse pour les gens à pratiquer sexe à niveau où moi si à mon a extraordinaire donc à commis ça. Mais le fait qu'il y a ça n'engouana à forcer ça on dit le mot va passer un délai pour ça à 50 ans. Il y a aussi quand délai à 50 ans au 4 on a 25 ans dans les doubles donc ça les gens en colombo. Tant on met les choses qui sont jeunes. Donc, appareil au commun, c'est ça, on les dira 50 ans, on dira 25 ans. Donc, on a les jeunes garçons, surtout à Angola, et ça, maladie, Namboka, Angola, les jeunes bébés, ils pratiquer, qui s'y a commis, les jeunes, 14 ans, 15 ans. Au moins, ils sont stérile, ils sont bébé, ils sont spermatozoïdes, ils sont infection. Oui, pour nous tous pratiquer stimulant, qui si pour ça à sexe. Les hommes bien à ça les vocations. Il y a ma casse où il y a un moté, ma casse où il y a un outil libanda. Ok, nous tous à pratiquer et loco où nous avons défendre, nous sommes ma casse n'est loco moko boy. Donc à ça il y a des bandes à Zambie. Pour nous amener à ça biso bat mibal, à ça biso de qui soit tobeli, tous doit traitement à kisi. Mais exactement que biso to tambola kana kisi. Donc olingi olia il faut mettre la kisi. Olingi osumba o meli kisi. Olingi olala o meli kisi. Soki muta komi nengwana c'est la a komi plier. Donc a komi le moment bazo ko pousser pour ça. Au moment où bazo ko pousser c'est la vie vous êtes sous na makasité.
Et là, ils ont poussé, ils ont béni force, si vous savez désobéissance, dans Nzambe, pour Nzambe, à Tindagiote, ils ont poussé. À Tindagiote, la naturelle. Donc, au ligne, pour les locaux, comment ils ont passé à la botte. Et comment? Vous avez informé des. Non, n'ayez donc pour tout que ça, nous vous tenez que Nzamba bâtiment sur votre n'a pas de voilà au Canada. Nzamba moi le on tout bien docteur. Et là vous n'avez pas Nzamba pour vous senga pour tout est possible là nous se tourner pas Nzamba au pays. Na pas sur votre. Alors alors les Nzamba ça. Ko lo ngabanga ndinga sikono na bote te bilo na banga ndika ndi ba ko pusa mone apati ko ba. Et ça, action naturelle, on Nzambe a tient au bongo. Si vous battez nous souper la ndenge au sale la ndenge mlima, ba kuma bolongo na ndenge kinganga, ba longo l'idée de yozo bota na passe. Ba longo le passe ba pesa mo mobile na yo. Mobile ni ka ko yo ga ni passe wana. Yo kuno zo bota na yo, so si, le so ipe yo kufi mobile no na kufi. Pour yo ndo ga passe. Si vous tamo kufi na place au bota wa lo, yo ba ne ba pesa ka mobile ni ka kufa, yo tikali. Donc, il faut pas dire que la passion est aux fumeurs, ma colonne, ma pousse, mon bail, pour me faire la salle, la seule la Silicie, il y a au bout. À bout de l'hôpital, ils ont même monté dans les lieux. On va commencer dans des lieux mystiques. Mais, n'a pas fait ce qu'on a pour ça, donc, nous attendons ça nous autres correctement. Il y a un moment dans le monde où nous sommes là, qui va où mais la mission qui va déclarer, va dire tiens, bisous, tomber la tête. Tout beau tamabo. Et ça va plus ma beau tamabo. Mais la plupart sous 100%, et ça va tout mini va ça utiliser à partir à 20-80%, va tout mini va ça utiliser va qui c'est surtout dans le monde dans les où distraction ils sont sur communication. Et communication nous avons dit ça pour sexe pour va tout mini yambo va ça soit comme yambo et belé, misanga dans ça ils sont dans la réalité. Au moins la distraction on comme à sexe. Surtout ce qu'il y a bébé. Ah on a sexe, na tuna moi si moi 50 moi ni apesi. Pour ils ont pas de sous bazar un mois dans la base 5 10 attendi on a mbetu bo zona la. Tu vois, imagine-toi, mutu abongo na dibasi aula ba mondengeni. Pour mutu nyosa suka na 3 coups. Siko yedi basi donc c'est Amérique si moko boyo yeti ndeka ke kaka na kumo ko wana akoy ko la bino kana kumo ko petit pendant par exemple 2 heures du temps ala le 5 basi bo lembi yena kwa kina epete siko ezaka mabe poni moi sinyo so na sima sex kana do sala aluka liquide ya mobile kwele ya ngone mutu et adozaka tension ya uti na ngona rapport sexuel nde epesa la conclusion ya elenyo wa moi sitan o bois keniye apeni alali akanindo do ingola seke na mai na ye esangani epese siko elengi ezo traiter mutu ba stress nyo se solo wa donc on tanga ala muki bo ma ko selo ni sala ko bongisa bébé nyo so na poni yo zo rendre heureuse zo sepelisayi na matière ya plaisir. Ok, mutu zo sepelisayi na matière ya plaisir ako jamais ko ignorer, il faut adorer, adoloter, après c'est une pour à la prochaine occasion, à la molémute à continuer à ça là. Il y a un mot de bâti à bon bazar à obéissance ma casse. Pour éviter na ko matsa ngongo te faut respecter bali nanga pe ya monde mobile sala ni alinga la moitié ma casse le fait à monique obéissance wana ezali. Parce que papa n'est ma papa ni kolo daba ko bina ba 60 ba 70. Ma oyo bazo nga bazonga ba jeune papa mon azo mwana moi ya 20 ans moi ya 21 siko na ndenge ya bango mwana 20 ans mwana 21 ans makasi na ndenge azo luka papa abimana sa les rapport siko papa zo mwana ndesika mwana oko mataki mais la batisi on a fait provoquer ça to koli na des choses na ngote ato koli za na ngote e ko provoquer poni okomi ko sali selo ko moko boye na ko e komi okende mais na nzele ya kisi siko kokeni na biso be mibale ezala na ngote ezala ne problème ya ko traiter ni santé pour ce to bi ko tokenda mais Abraham na sa rapport c'est sur na sarate andana boti za meme mwa musala na ebeti apota ki mwa na musala par rapport à sexe ko kata nza mitanga baolo ba ko bota Isaac ayo ko bota Ismaël yo ngana bota ki esprit check up ou je me côté ya Marie ezali ndenge mosusu na ya Abraham ezali ma il faut ça la sexe. Mais moi je trouve que dans l'âge à 100 ans, nous doit faire la sexe à bota. Donc il y a mon avis sur qui Nzambe. Aza c'est ce que vous pouvez nous avoir. Donc Aza mon beaucoup ya musala oyo. Donc d'où après si biso maï. Pour la nuit, tout le kate que
topesa eka kisi po asa sexe mais to rétablir to zongisa ye na âge ya nzoto ezonga to rebobiner filme ezonga le bandeli po akende lisusu na nzela ya traitement yango eloko nzambe apesa epa ya moto yango ntanga esali ata pesa biloko nyonso kombolo ata yeba ile yake ndunda nde na pesa yango boye balopesa bavitamine boye pondu balopesa boye yango amona apesa yango kombo na ngo siko ko moto leta ainvite a makambo wana bapostate wana osala ne balimite nini fa tout d'abord mpona koevite na te mais toza na basorte ya bapostate toza nde oyo nauti koloba évolution c'est-à-dire oyo babindeli basalaka 40%. Ceux qui ont dit que 60% est commis déjà danger. 70, 80, 100 est commis déjà danger. On est comme mais nous avons 3 sets de prostate. Nous avons la prostate où tu as cancer à prostate. Donc, il y a une prostate et celle où il y a un zika, il y a un cancer. Cancer, il y a un prostate. Alors, nous avons la prostate, infectation à prostate. Tu peux expliquer que tu as un zika, on est commandé pour zika. Kasi nyonso wana eza na bakisi baparcours ya baévolution ya bakisi oyo donc wana toza na cancer toza na inflammation donc kovimisa prostate donc prostate yango ezalaka na limite ya 5 mais le fait ozomela bakisi akomi kofungwama 10 20 15 yango avimbaka toza sikoyo na prostate oyo ezali sikoyo ya suka oyo babenga ya tube donc bamoni sikoyo ke moyen esala esute po ekomi kobimisa masuba na spermatozoïde il faut batia tube mpo nini bakabola masuba na spermatozoïde yango moni bato mingi batiaka bango baza na chasse koto azosuba sikoyo lepe ntango moto aza koutilize kisi aza koforce prostate mbala moko aza koinfecte yango na infection aza koinfecte yango na infection et puis na partenaire oyo ye azosala sexe na ye ce partenaire on a une infection, oyo azo infecté mon kisi wana, na infection wana et c'est sangani yango eki kotumba sikoyo prostate. Vous comprenez? Mais sikoyo na kati ya solution ya ba infection na ba inflammation na nyonso et lo revanda ki bazaka na kati wana ezaka pota oto bengaka hémorroïde. Donc muto oyo ngani na yebi ko traiter hémorroïde, donc na yebi ko traiter prostate. Pour une origine, il y a prostate. Mais les abakis c'est différent. Les abakis c'est différent. Les abakis c'est différent. Même à tous la sonde. Et puis, dans la bonne chose à traiter, on peut vous dire que nous ça examen. Qui n'est pas ça sous contrôle. Au côté de ma vie, on a la prostate. Pourtant, on a bête à on a bête à on a barré pour. Il y a un peu mis carrément à peine à barré. Barré, il y a pas de monde a une chose à commis une infectation à barré. Pourtant, on a d'autres melakis qui sont là qui n'ont pas fait cerveau. Cerveau de kitisi na kati ya mutema pesi plaisir la makasi na sexe na rien na ba resultat on komi ko sala sexe on tindika na ba rien infectala pe ba rien donc ba o bazana ba infectation ba rien o ba rien baby ba yo sala ba opération ngi pa na opération tinga na opération ya ngamba mibali alors prostate ne tengi ba trois sortes on a donc les maladies les plus dangereux o ndé na lo ba causer bile ba do belamo et bah d'autres appellent solution. Bon, au moins dans les cas on a TV. Et là nous avons ça, c'est dans le bar des réels on a en salle. Oh bateau, bon on a témoignage, bon le bateau côté, bon nous avons appelé ce témoignage, le bateau fait ça l'explication. Il y a malade, il y a un moment à commis. Il y a envoyé bah pour digérer. Bon nini, aïe bien été né à Kétalango, mais à Zorara pour témoignage, j'ai un mot appelé ça Gimbo. Maintenant le témoignage, papa on a bon on a papa a vu traitement, les loups de tout papa n'a pas envie, à comme celui qui a 80 ans. A ça envie, mais tant que ça fait déjà 15 ans, 12 ans déjà après Bayaki. Zolande, la PCP qui s'est votée pour aller à l'hôpital à Minéni, mais quand on a une soirée où il a raté, dans des hauts yaïe, et d'après la baie, on peut la traiter la prostate. En tout cas, ceux qui parlent de Yébi qui ici la raté, dans le lobby, tant on a saigné un mot, dans le lobby, dans le sang, on dit mélangaï. Qui n'a pas la jumbo dans le salle. Ce qui est exact, c'est que nous avons mis la kisi. Il y a la force, il y a la force pour avoir un mauvais esprit. Mais ça fait la prostate, c'est l'esprit, l'esprit, oui, la lobée de la prostate, c'est déjà, et il y a un esprit de Yamani. Donc, tout le monde famille, papa, Koufan, il y a Koufin, il y a Koufin, il y a le roi Polane. Prostate, elle n'est jamais héréditaire.
Donc, pour ça, des agarres, c'est que l'homme aura sémé émotionnel. Donc, oh, yo, l'homme, il y a un mot. On a la famille, on peut pas bon balandana. T'es, on a souvent monsieur comme Nzela, il y a Bila Kilimade, il y a famille, il y a de certaines familles où il y a beaucoup de loba, maman Kamebile, moi, je suis la famille, je suis beaucoup de Zambate. Bon, beaucoup de loba, nous sommes dans Nzela et loba. Mais tant qu'on a mon avis de Moutou, à Beli Prostate, na Aja Kimukolo, na Woloba, un sous pour utiliser déjà 16. Mais si on a mon âge qui moine, na bi o ya bana ko mina la kisi. Si ko ezala question on a tourner on a il faut répondre en haut. Poni ko biga mutu ezala mutu faut ezala ouvert aloba oyo ye a Santa Ka ou a sala ki po doter a kota na idée. Ko mingi ba maladi mingi a osala la ki boss, a osala la ki grand prêtre, a osala la ki général ki colonel. OK mutakala maladie ezala ka impossible te pour mu munganga mona donc buzoba ya munganga ezala mona ka mutakala maladi donc maladi tango mutolo na chapeau liboso ya ndokate su et bon siko yo tango yo ye pa munganga kozwate ba vision mongo bote ngana général te tango ba bi longola totali biso problème c'est d'ailleurs que pour nous santé ozala bien orgueil na kati ya musala ya munganga yo matila munganga ya moni mboko babomaka munganga baminga mboka na batika ba malheureux donc nous venons pour chiter l'émission de l'Ikaka au clair bateau bazolanda biso comment bakoki ozwa ndenge ni pe ba ope bazana banda kula mususu bako po bakima maladi wana ya te basala ndenge bon pona okima maladi wana eza vraiment très facile problème ya moka ndenge ya okima na pe infection et ya okima komela la kisi pona usara rapport sexuel en tout cas quand on mazo salaga komela la kisi pona rapport sexuel en tout cas azana nzela l'infectation ya prostate alors na kati ya prostate ebo taka pe ba maladie ebele wanga munga na yeba basiko ko traiter tant na traiter maladie ona ba na maladie oyo ya on est déjà source au moins là 2-3 jours une semaine mais non c'est moment bongo na ndenga normal pour exemple maladie montant oyo za na mo déjà ba ebisio c'est la vie yeba ga yo kufa sexe na we ko beba siko biso toza po to sali tozongisa sexe na yo zonga normal et puis ozaka na ligne na biso et loko nyonso kobenga toza na biso présent pour bato ba otala nga je crois pas que ka lelo nde ba yebinga ba yoka ngai ba mona ngai mais peut-être mususu na expérience oyo ba katandaka na ngote ba yeba que est-ce que ataka boyi ba mba koyaka na ndenge mususu par rapport ya ba mususu ba zaka pemene ba ndiba no mema basango ya mabe ondeka balobaka ke biso batamangala bolingo ezalaka te so il faut monika ke mutu wana yebi omoni ke président zolinga benga mais président kolanda ete aza voyou azoka kutu batia bati ok ekonte eza na mokaka po kaka oboyisa moninga azwa ube asunga président po soki nga na kute na président nga nasengi oyo nga mpe nasungi président po président azala assuré na santé po président mpe ndenge aza bazoluka moso akufa te sikoyo akokisa mandat adouble mandat où est le problème na biso mingi ezali mais na cas vraiment que au lookinga en tout cas je t'assure vraiment naza ma très sérieux na makambo na oloba pour na sala bango ba témoignage eza wana témoignage wana ko dia mo eza ebele naza ba numéro na bango so oza pe na témoignage parce que zo numéro moto ya prostate zo numéro so dia témoignage ya ba baleli ya mi baleli ça c'est abili baza ebele donc na oyi sala ba miso na biso quel que soit grade na yo quel que soit l'état où oza nango oza ndeko moko quelque part aza interné na maladie ya prostate aux solutions MSU pour bébé si vous bambon MSU nga na kosenga te alors pour na ko brûler beta pité buka comment obenganga na ba numéro ezali wana merci sotona na ba numéro ezali wana naza na plus 244 244 921 06 85 41 numéro nanga ata naza na poto ka wana otindi message na WhatsApp na répondre yo ba numéro 923 26 86 46 92 numéro M. Zali 912 78 78 et 37 en tout cas je vous assure vraiment la santé. Ok, merci beaucoup. TV Zaka Radio, TV Sao Bino Bozomona, Toko Sarate, pas qu'il soit aux abans en Zambé. Boya vraiment éveillé, vous visitez vos benga partout, vos alliés, États-Unis, au Canada, au Paris, aux Inde, aux Moka Nyonso, vous visitez Docteur Zaponabino, Lobby Kopé Zaponabino, vous allez à Kana Kondima Kenzambe, à Osala, Nzamba Kitakate, Mokome, Salara à travers Amutupo, Abiti Samutunaye. Donc, Tozana Ponabino, sauf que vous benga, donc, vous venez mon besoin vraiment, merci.
Nabino vraiment vous avez branché connecté à Olandanga Naomi Mido Nazapo Nabino ndeka na bandai ko ba commentaire Nabino ba remarque Nabino ba conseil Nabino ça vraiment biso to za la 100 bino biso to za parce que biso to ba ni ça na taka mbula mais nazo obligé à obima ya oya ko sala musala oyo ezotinda ngana sala. Merci na ba fan tout ya Congo Promo, merci na mon boss Seraph Nindu en tout cas ngana lingi bino na sima caméra na moni Montréal muto a filma ngata na bilili bitoko de Chris Wumela so boza posa bosa la montage na bino clip et bon l'émission ba théâtre bo benganga comme ça vous voyez mo azana vraiment pona biso nyonso ngana bino to soki vraiment lelo deuxième numéro ezali en tout cas émission eza étape na étape photo clair sur toi na posa to kufati toi na posa to za la vie si vous voyez Yesu Christ arozonga Xavier Lopez depuis Paris na onze la kaka non c'est la radio lobaki donc na pona bino geta longa nzala eli dimension sa kabelo on onze la c'est comme daya kala bon mais on a lingi bino mingi ngala bino to soki vraiment awa bisous bye komisinga te igela kwafe ikote papa na Kerwan éternel kenaya bon. Oh, chérie, je pars chez Nini pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Biou pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de niki-niki. Chiquicha, chiquicha, cha cha. Enos. Docteur Jeff Njadi, les détas dont des dieux. Otapoli mingi, obebisi bambongo mingi, okebanzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. En tout cas na centre ya papa Afonso landa traitement na yo tina suka ba mama kokata te yaka na centre traditionnel yo. Yango na lubini yo. Yuka malari yo yazo solution ko yo. Obesidade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo nazaki na nya munene tokangi na hôpital belé nazaki solution te maintenant papa Fonso nazwi traitement bien et si les papa Fonso yende mutasimi masolo izande likamba likasa docteur Afonso Klebowa docteur Afonso Klebowa batika yo lisungi na yo na nzete na centre traditionnel naturel papa Afonso 3 ans na libana soki nazwi mibimangaka ntango tokutana papa Alphonse tosangani na mobali na ngai nazwi traitement ndenge elongo bani nazwi zemi na 2011 naboti mwana ngai yeyo mwana ngai aza na 3 ans. Centre traditionnel natural Docteur Afonso. Nayaki mpona lokolo France lokolo oyo etulisika misato mais tout temps espéré epai ya papa Alphonse naza na pashi ya maladi ya mino mama nanga moto ameminga awa mpo shi tomoni deja ke amemaki deja mwana mosusu shimba boyoki bango balobi baartiste basi balobi bastar balobi mpe baconfirme kasi babosani eloko moko oyo ezali adresse eza nini ozai na damakesha ndeko komitunisa te soki outi imbonde oleki kaka wenza areyo okiti juste na banko befia kasi ezaka strada oyo tobengaka prince direction liboso ekota moske
balabala liboso omoni centre ya docteur Alphonse bongo soko uti kuka komitungisa te kitaka na befeya tango kiti na befeya kotaka na direction na mosquée balabala liboso nde omoni centre ya docteur Alphonse ndeko soki po bungi benga na numéro zana benga de koto la solo numéro na yemo comme ya makabiro te yemo kwa yambaka po ye yebi malade pe yebi ye asali de koto la solo le number 1 d'Angola na minute oyo akangi papa kingandi mama kingandi abeti bango klebowa